Assemblée à peuple. Attends une majorité, autant la paix, conformément quand on est mis au tambour. On va dévier. N'a pas ce exemple. N'a pas qui bureau provisoire pour pas qu'une élection de soutien Maboun. Mbosso Zanan. Mon FCC. Hein? Bureau sur le FCC. Mais l'année mi beko ya mboka. Faut moyen ba on est au tambour. On va même monter IDPS pour ton diwana. Mais député tu es IDPS. Hein? Il faut que l'anda mi beko ndenga soko ça. Et le professeur Ndeye, étudiant à Bissau. Aux hommes, on a attiré quel poisson. On a un président à Koloba, na discours na makamoto à lobby là quoi sikezate. Hein? Et là quoi sika ya lobby wana ezate. Ezate par rapport à quoi? Na lobby, na yo ki ote hein. Na yo ki a liboso là quoi sika à lobby ezate. Est-ce que libala ngo katani ya solo? Et katani ya solo. Est-ce que katani ya solo? Comment après discours tout le monde m'a embelli en parlement. Makamoni le ki na parlement toke na no wana. Biso so soué na biso. Ya ba congolais nyonso. Na banjero na bato bakufa ba na bomo. FCC avec ko manipuler cash. On ngefa lo bango bandakala. Et là quoi c'est ça parce que ministère il y a décentralisation. Na ministère intérieur. Et ça le bon moko. Na loba ngo kala ya lobi ngo lobi. Na yi pourquoi beaucoup de ministère de décentralisation de botia ngo intérieur. Pas là ko bon moko. Et ça que là ko bataki Rwandais en tête. Et ba ministère nyonso. Mais ba mboka ba sepela ki yango. Non, c'est bon parce que biso tout souhaiter il ko ngo eza malamu. Merci beaucoup na bande ko tout ba occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Mr. Didi Pumba na PC Mboti na musika na Alliance Olanda biso na ko bosana te ba partenaire na biso Mame Meline Zemba motema tous pepele ya mbetolo. Boyebi analyse na émission na kosala mingi na ba artère politique nyonso le no yamba prophète ngefa obi émission na ekala émission na etala manabi er yango déjà bo partager ka émission na prophète ngefa za moi mutu na kata plateau wa to meka kosala président Zoloba lelo après Janine Maboun ko quitter na yenga otkolongwa na kata parlement après président Fachi discours na ye le nom du prophète ngefa to meka kosala analyse prophète ngefa bonjour. Bonjour Muna Nzambe ya pambola yo. Comme Hassan le zonge pas ya ensemble. Koloba président Zoloba. Nous ne refusons pas parce que yende mokonzi ya mboka. Est-ce que Koloba ngo président Zoloba mingi impact nini ezo salama na peuple congolais? Impact salamaki. Hein? Alors mais non impact nini? Hein? Oyebi discours président Lobaki hein. Ezaki discours moko to bengi yango philosophique, académique, intellectuel. Donc il a parlé, mais résolution du Cameroun a tiqué na peuple. C'est comme les professeurs qui donnent le cours. Mais mon recherche dans les étudiants. Mais donc mon source le professeur ba na recherche ba étudiant ba salaka. Le professeur ndeye étudiant biso. Ozomo na tiqué na quel poisson. Ngana kasai président akoloba na discours na makamoto alobi lo kwa sikezate. Hein? Et là quoi sika ya lobby wana ezate. Ezate par rapport à quoi? Na lobby na yo ki ote hein. Na yo ki a liboso lo kwa sika a lobby ezate. Biloko lobby social. Social baloba ngo ate combien de fois? Biloko lobby ba bourse. Baloba ba bourse yote. Oye loko ya lobby oyo ni mbudi. Baloba yango te akozanga mbongo mbudi wapi. Et là ko président nga lobo bato bangai ko yoka ye. Fallait lo battre garde des nations. Ndeke Kabila le père lobaki. Peuple congolais ton matato qui le pays est sous occupation. Tellement to libérer Mboka. Parce que Mboka na mokilité que force étrangère qui libérer. C'est le peuple qui libère le pays eux-mêmes. Hein? Peuple ne libérer Mboka na yé mon exemple na Mali. Bon on est que na Mali, peuple yé moko. Oh ni c'est non, et ça peuple le président n'a pas dit ça. Peut reconnaître que peuple Mboka est en occupation, mais tant que qui opposant. Discours n'a l'opposition les personnes occupées. Les gens Rwandais, Burundais, Ougandais. Hein? Tout la vérité. Hein? Eh bien, les paroles sont vraies, les écritures restent. Le monde comme organisé, monde comme élevé, la technologie sophistiquée. Mais l'objet est opposé à Rwandais, il pouvoir. Tout bien, Rwandais, non? Ougandais, les personnes occupées. Mais quand on a un discours, hein? À lobby et le peuple congolais et oyo ils ont cancer en côté. En fait, ngava so lobby bongo bato bazolanda na TV ba lobby parti Simba qui ya Rubewa. On landa ki ngote.
parti à Lubero à semaine. Ouais, mais on fait le bango bandakala. Et là, parce que le ministère, il y a décentralisation. Dans le ministère intérieur, ils ont le bon, moko. Dans le bango kala, il y a le bien, lobby. Pourquoi beaucoup de ministres de décentralisation de l'intérieur? Pour le bon, moko. Et ça, les Rwandais en tête. Il y a un ministère de non, c'est bon, parce que si tu souhaites, il y a malade. Tant qu'il y a lundi, malheureusement, il faut le but, c'est pas l'inango. Parce que tu n'as pas ministre de décentralisation. Mais quel est le rôle du ministre intérieur? Parce que le ministre intérieur, il dit Mokondi, oh, Simbi, Nignon, c'est ma province, c'est province, c'est lui le patron. Il y a un gouverneur, mais il y a une décentralisation, même le ministre intérieur, il y a 4 ministères. Et c'est que le président a fait, bravo au chef de l'État. Et puis, il a réduit le nombre, il doit réduire aussi le nombre, il y a un ministère, c'est malade. Mais tout le monde a Congo, et là, il a été le col à Ecclésiaste, chapitre 1. Verset 10 et là ils ont Congo. En fait, il pas tout qui débat mboka bana mboka belé na moni jour président Facha Lobaki ko sili sa discours ba chiffre bimaki ba sepeli ko loba déjà que au bando de la libala ina FCC Katana. You place wanu mona ki ango. Même mindele ba moleno sazela ki ango. Mindele ba lobaki ango. Est-ce que libala ngo Katani ya solo? Et Katani ya solo. Est-ce que Katani ya solo? Comment après discours tout le monde m'a embellé qui en a parlement. Makamoni le qui na parlement toké na no wana. Biso so soué na biso. Ya ba congolais nyonso. Na banjelo na bato ba kufa ba na bomo. FCC avec ko manipuler cash. Toyebi ba dio na bango. Toyebi est-ce que pouvoir e outi. Toyebi ba koro ba signaki. Mais ba koro ba signaki tali peuple té. Et tali ni parlement ni Sénat, ni peuple congolais. Mais c'est mon il faut être la carte de démocratie. Koluka, majorité parlementaire. Luka, majorité populaire. Pour ma majorité populaire, le parlement est koufi. Mais Facha est populaire. Mais la majorité populaire était papa. Population est côté Moko. Parce que Awa, tu as 90 millions d'habitants. Mais il faut que monsieur Mouna. Pourquoi bien on commence à battre la démocratie, est libre, il y a une plateforme, parti politique, et puis liberté d'expression est ali. Mais bien besoin de dictature. Non, ça ne se fait pas. Non, binoko. Bisoté banane. IDPS besoin de non. Même dans le cas des États-Unis, les démocrates bazali, les républicains bazali, montant obédience na c'est ça le problème. Après dans la partie politique, moi peut perdre IDPS. MNC zali, parti Lumumba zali, parti zali belé. Montant obédience na idée na. Mais ce que ali bino kenango il faut que nous comment non tolingaki boemuna na sué na biso mwana mboka ata Bemba ata Fayulu ata Tshisekedi ata pe Mokia moko za na tête ya pays parce que pays yoyo après Kabila le père ba Rwandais ne bazwaki yango na ko pesa exemple tala James Kabare un Rwandais outi na Rwanda chef d'état-major général plan de guerre na mboka na biso to monaki babugera. Tout le monde qui va tout les cas qui ont ce sont des Rwandais. Alors, Mboka qui infiltré, envahi par les Rwandais, par les Burundais, par les Ougandais. Soit un habit sur Zalaki. Moi, Mboka, Moko, a dans la tête, et la semaine pour tout le monde, Libanda. Les hommes, moi, Mboka, Azaliwana. Kasi mwana mboka azaliwa mwana mboka moni ke 2 ans oyo basalaki coalition oyo basalaki ya rozala ke bazala bango nyonso ba travailler avantage ya mboka moni ke bazo casser pour à travailler pour na mboka batu nyonso mboka oyo baza bato bato telele babite mboka ezo ke mabe yanga moni ke akata alliance na bango pour mboka ke ndi liboso. Bon muna Bible Zoïbe Matthieu 10 verset 16 je vous envoie les brebis au milieu de loups soyez prudents comme les serpents. Et Josué chapitre 1 verset 8 à l'obi lève-toi et prends courage. Toloba est loko. Alors, ce qu'on a dit, ça, à tout cas, on là-bas, on voulait électoral. Alors, on va organiser l'élection. Toloba qui n'a pas bandai bandé. Dieu a bien osali. Beaucoup de gens bloqué cardinal. Pour bateau, j'ai beaucoup 20 ans. Baï ba source, baï ma kamuna, baï yibi, ba bomi, sont des gens de son.
Mwasi oyo soko bomi libala oyo te oko travailler te. Lela sukini. Asukeli biso. Yami bale. Basunga ndoki te akolia yo. Lelo crise au munene ozoka ngolo lelo muna ezana ba biloko bino bozo sala ka ba assemblée ba nini te assemblée à peuple attends du majorité ko tambola pe yo pour te conformément kala ne mibeko zo tambola oko dévier te na ko peso exemple nana sala ki bureau provisoire pour pas que une élection ba destin mabuni mboso zanani mon FCC bureau sur ba FCC mais ba landeli mibeko ya mboka faut moye ba ngone zo tambola on a même IDPS botondi wana même député tu es IDPS mais il faut que landa mibe ko ndenge soko sala osoko mona toloba kela ko na biso c'est pila kinango être président on a une bonne initiative mais la bonne initiative à président alors ça la ngote parce que bandoki basili na hote il fallait ça lango dans 6 mois pas 2 ans 6 mois d'aki par rapport à mon qui est bon bappé non il faut ça lango dans 6 mois. Mais, président, tu sais quelle a monté des pèses? Kabila a monté PPRD. Basé obédience, mon côté. T'as les locaux, les gars, en Angola. Lorenzo a monté un peu là. Nani, et d'ailleurs, Satan s'est monté un peu là. Lorenzo a ministre de la Défense. Aïe, petit Yaka. Nalembi, au tchak candidaté, n'a un peu là. Yoko Zoa, Sima, au gardé, bilo, on a banana makambo. Tolokan, au touché dans le régime de Lorenzo Azui. Après, ça va comme 6 mois, à mon abambongo, Angola qui n'a pas côté. Alors, Kabila, c'est ce qu'il a dit à la paix. Tous ces voleurs, il faut traquer Bango. Tous ces voleurs, il faut pour ce judiciaire, il faut que à l'État. Si on est ça, il faut que Simbambongo à l'État, il faut que en prison. Ah, papa. On a tiré ça, sentiment, on émission de sentiment. Sentiment, tu es mon athée. Tu es combien de prisonniers, tu es d'accord, tu es tunangai kimbuta zana boloko tunangai oyo nani muibi ya munene wa jekamini oyo comment nani oyo nani muibi azo 2000 azana boloko shadari kalota bandako nda tongina lingwa la partout bandako a 10 étages bana boloko obamina kuna tuni yo ça ba ya caméra la kisi mutu caméra likamosusu papa ngalinga makama sentiment moi je suis là pour la population je vais dire la vérité la vérité na tangle ba toana ba je dis makila na boloko. Est-ce qu'il y a un bon bateau dans besoin? Avec le ministre du Transport. Moutani, tout le monde est en prison. Moutani, il y a Snell, il est en prison. Snell, il y a Mikolo Boni. Il y a Mikolo Boni pour Abima. Il y a Mikolo Boni. Bon, si on est en prison, donc si on est l'État, Lorenzo a fait ça. Il y a un vieux. Il y a seulement pouvoir à un peu là. Il est parti, Mogo. Pour Angola, il y a un vieux bima mais motoyon so ba généraux ba ministre ba saki na yo mbonga le tezonga et donc ça bimaki abani na bana na ye alonga na bana abani ko kanga ba généraux na ministre tala mbongo ndeko zonga na Angola tala na Angola vimba boso ba kanga ba généraux ni non ko ta généraux tanga sa na bango te o ba yibi ba sa misala bango na ye otangi ba nani ba mende otangi ba ngonde mais na tangi ba mende ngana za soldat te bango mo ba yibi loko ba sala o tuna général ministre zonga mbongo. Si on a tout le monde, parmi les millionnaires à Congo, à Zambongo. La Moussala Soda, le salaire général est combien? $300. Et avec les primes, il y a une prime. On a dit, mais général, à Côte d'Ivoire, il y a $2800 à part de prime. On peut se le remonter. Général Lumbi, John Lumbi, tous les généraux, ils sont pillés la République. Il y a des soldats la souffrance, bango na bomengo. Ça dit quoi? Ce sont les gens qui n'ont pas l'amour. Il y a même des soldats, même l'amour du pays. Chaque qui se dans ça, on a azo bangaka. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Pouvoir dans la boque on a eu. C'est lui le chef, c'est lui le président, c'est lui le patron. Donc comment on a parti koloba konzambo kaninga lobby pour na yo prophète Ngefa et ça un avantage teninga zoloba par rapport à yo ya population. Non, ba discours politicien, ni loba ma continuance même ba gouverneur, ba ministre, ba premier ministre. Mais ce que nous cherchons maintenant mais c'est mon tout lingani peuple a palper na yango. À mon réaction. Maintenant je te donne l'exemple. Moi je crois président Kolobabo, likamba kuna loba milelo. Likambo ya kuna mai loba milelo. Naïba si je me suis à Kinshasa 6 mois, je
Si on a moi, si on n'a pas la nangana, mettre au coup, dans la chambre. Il faut 3h du matin. Si on a mis tout ça, à ça, l'embi, à boucler, à Gouloukaramai. Non, c'est une vérité, il faut ne pas si on a bon, papa, surtout là, 3h du matin. Et pourtant, 3h30. Mais à Zola, 6h. 5h30 à mon abana bon ça va qu'une école mais ce qu'on a tenu oh yanga droit ya nyomi titi na komona ngo mokoloni parce que ozo malaki bazo bo mabiso na mabota na biso gouverner c'est prévoir monsieur Mouna il faut avoir l'amour de votre patrie il faut qu'on a bolingo ya mboka mais comment on a président Fachi après Koloba na discours na monté neti bangisi ba tu sais quel il est père à loba discours non quand on m'a nommé premier ministre Biloko qui dit dollar équité mais mécanisme na salaki au peuple là qui simanaï Fatia le discours na to boité ata to asimanaï pour na to lunga benome et là on est changé et puis mon konza lo bara mingi te muke alobi muke eko baby sa valeur na na ba émission na ngana yo na Congo France bato balandela ngo mingi parce que la vérité bimaka mais ko ba vérité bimaka ko lo ba ya Fachi yango esalomona ancien président Kolozi tout le monde a na jani mabunda kweye bon muna na bisayo loko moko boye Joseph Kabila azaki poursuivi na justice nationale et internationale parce que article 12 a constitué tout Congolais sont égaux devant la loi et loko moko te olaninga so Kabila azaki poursuivi na justice congolaise soka kei Kolozi toi bimamboka to abangi be akexil et donc parce que bakor na bango wana basinyaki ezai kusala mais Kabila soka kendeki avant discours à présidente to mona Kabila mayele babenga mayele ya moweya mayele to benga ya poloso pe mayele to benga yango ya ngotobobo to mona ki azalaki awo tango ya dépenser que Lumumba si mabomi Kabila le père yango moni sécurité toi na pe la sécurité à Kabila ndaka zoki ma bato na collège so moto ya bete ndoki na moto ça akufi ba ko bani tsekele moto bomie non président de la République a garant de la nation a battre la parce que article 16 de la constitution lobby lobby l'homme est sacré il doit être protégé par Dieu et par l'État congolais moto sacré donc on déplacer ne photo bangela ngo non to bangela ngo te mais azabe protéger le gouvernement congolais yo moni combien de soldats au moins na collège combien de bérets rouges au moins qui batonner ya to benga bango banani oyo basoda na yo babenga bango nini bana moura bamoura monaki bango plein parce que moura comme mbali mosu bana bilamba kwa pédagogue ya américain mosu be ya bilamba pédagogue chikata basoda Fachi voilà o ma mosu wana bana tenia lokola basoda français ezami bale mais na moura ibino ba mbinga wana na carte de sécurité na tunaki toza na mboko comme le président mais président Mogaza Fachi. Mais comment il est président, ancien président, sénateur à vie, à cause de la sécurité à Boé, dans le sens. La sécurité avec ma casse. Non, non. Sécurité avec ma casse totale qui ont besoin de population, tes autres côtes, tes autres poussées. Mais c'est vrai que ça y est. On m'a dit que bateau mingi, au bazar civil, on travaille, ce sont les militaires. Bateau mingi, bazar na 14, ce sont les militaires. On m'a dit que la sécurité n'est pas. On m'a dit que les soldats mouqués. On a d'abord tous ces militaires, tout le monde y a. Tout le et là, on a la caméra de Joseph Kabila. Il y a et puis ça de l'autre côté. Pour le sentiment. Les pays sont en danger, M. Mouna. On prépare quelque chose de mystique dans le Congo. On a préparé. Mais Kabila, non? Kabila? Kabila, la collège. Maman lui passe. Yekuna na nini sikazo sala ni toana campagne électorale sikala ko ni bazo recruter banani oyebi amoli va dans est c'est quoi la goma kuna oyebi na ko bisolo ko moko bible zo ebisa biso boye un homme prudent voit des mal de l'œil il se cache et Deutéronome 28 verset 1 les méchants fuient et même sans qu'on les poursuive. Batomari ba kima rabango moko non ba bengani bangote. Ceux qui a kimi ils peuvent faire quelque chose. Goma ses frontières, collège ses frontières. Pourquoi polir des frontières? Et puis na yo ki sou Kabila lobby a kosa la tourner à 26 provinces. A kosa langona mibeko nini na likambo nini
la bino na koumela. Non, après côté la bino na koumela, lobby a construit la 26 provinces en tant que nani qui parce que sénateur en vie, sénateur a titre honorifique. Zelanga muna tiko mbrouye ngai. OK, sénateur en vie a titre honorifique. Hein, et ça titre quoi premier ministre té? Pas titre d'état, et quoi député té? Pourquoi sénateur té? Et ça quoi en quatre il y a église. Évêque est un titre honorifique. Mais il n'est pas ministère. Ephésiens 4, 11 lobby, tozaïna ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et il y a doctorat. Mais évêque il n'est pas ministre. Évêque c'est l'ancien de l'ancien. Hein? On se comprend, il y a une confusion. Le roi sénateur en vie. Et un titre honorifique. Parlement peut peut balongoli a tiré sénateur vide. Hein? Parce que tout le monde et puis qui l'a autorisé à mettre un meeting? Mboka ngotobo ya nyamu nyamu. Otobi mogbole ya mopotu. Mais pas le meeting ta lobi. Mais ba je me dis ka bani ko lobati. Hein? Tamana ki gouverneur na ya FCC kuna. Hein? Ouais, so kambaye nana pesi autorisation pour sa meeting. Ça dit quoi? Il faut rétablir autorité de l'État. Hein? Oh, il y a que la Kabila, na batu na bango FCC boy. Il prépare la rébellion. Mais awa na mbakana. Batu bakana bango ma meeting minene. Bon mona bango lisusu. Ba c'est filtre na awa na Kinshasa. Batu ba bomo zo mona Kabila le père saki yango. Hein? Bazo préparer ni. Totel ma bitolo ngwa ki fanatisme aveugle. Tozala loko bo moko. Moi je ne suis pas de l'IDPS. Et je ne suis pas kabiliste. Ni tshisekidiste. Ni fayuste. Ni bembaïste. Hein? Ni aussi mozoïte. Mozitoïsme. Non. Je suis au milieu. Malamu na lobby, yamabe na lobby. Hein? Aussi comme on a. Et là, tout le cas, tout sangana, le Somme 133, verset 3. Total intérêt, mon côté, parce que le pays est en danger. Kabila, comme on peut dire en banque. Aïe, ma confé, bête à battre ma abeta ba député combien, abeta ministre combien. Tabi mi saba 50 monsieur belé bango basala. Belé zakara beta mat. Hein? Zakara beta malon tu bi mi imponda, zakara ki makabila ndenge. Azo imponda. Hein? Tozo makamwe belé. Hein? Toni ko to réformer mboka, mais to ko réformer mboka 1, la 4 ya NT. To ko réformer mboka 2. Na 4 ya jalousie, 3 na 4 ya coterie tribalité. Hein? Parce que ceux qui ont ambition, c'est comme mon côté, mais c'est mon nom. Pour tout le monde de la Congo, Congo comme biteni, bamongo ba ko tchetchoa, ba ko tchetchola, ko tchetchola. Pe milimo ya polosu. Oya ngotobobu, eza bato Félix banango. Eza la bato Kabila bazana yango, peuple ya telema. Oya bi article 64 ya article mabe. Et le bien est que si mon territoire doit pouvoir par force pour barrer. Mais quand l'article 64 alinéa 1 a des lobbies, mon territoire ça tel mais la pouvoir en place, toi le Ngolango il sera poursuivi par la justice. Tala de Kabila tient le Kouan. Il faut articuler le parlement et le Ngolango. Kasi yango pe lobby parce que par yango esali que comme on avantage déjà, Jani Mabou nenga ko bon avantage na nezate. Tango tozo mona parlement corrompu. Est-ce que tu votes qui va pour la corruption? Peuple de Dieu, Bana Congo, c'est le prophète du peuple qui parle. Na lobby oka, soit qui mboka oyo est organisé, ni wana que na coup constitutionnel, il faut pas barrer. Pourquoi? Témoin général Mokazali, boka lika on peut pas me l'air à lobby. Je crois en Fachi Beton, je pense qu'il va le faire et les jours qu'il ne le fera pas. Donc, qui m'a épé les sous, c'est pas un motoyo à Kouya. Donc, voyons le matin, on va baisser 7 000, na niveau Nangaïa, député Mingi. 7 000. Là, le bilan a 15 000. Ah, bon, le Koboka, et le Koyo, Bazoloba, il y a corruption. Botala, Yango, Bomonaki, Mboka Oyo, Mboka Mopoto. On a pesi bango, Msou bango na bango, Basalini. Bango et outil et paille, à bureau, il y a Fati, à l'obi, Yango bien, c'est le président, Motapesi Bango. Motapesi Bango, Mbongo Nani. Hein? Mais Mabunda Koya. Alors, tu Mboka, ce que tu as corruption. Mboka wana ezali ya kokufa. Yoka nanga Bible lobby na 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à 4. Ceci ne vous n'assure pas.
telles promesses, ça fait des péchés. Fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bokeba na makambo ezoya po ezosalema te. Boki makanyaka yango nde ezobebisa mokili pe ya pose ya mokili ezoboma bato. Mais quand le papa Molière azali kolobake publiquement ngala zo 7 000 zo 15 000. Mais monsieur Mouna mboka etamba na corruption ezaka mboka ezaka na malédiction. Il y a combien de députés? 288 députés. Députés m'ont payé 15 000 $. Ça fait 4 200 000 $. 4 200 000. Ma preuve est ali bango nyonso bazwa ki mbongo ne papa mon. Maman même a dû 7 000, même a dû 15 000. So c'est calculé aux millions. Est-ce que ma mbongo wana ba c'est pour mabunda koya. Ba ko tsa kisa bopito de. Ba mbongo ba c'est pour mabunda koya. Ba ko c'est ba so de mouton de. Ba na so de mouton ça ici la raté. Ba mbongo ba pèse sur 15 000 na moto pa ba député. Hein? Ba ko lukata hôpital moko ba financer yango te. Ata ba école moko te. Hein? Ata moi nzela moko ba sali yango te. Mais bon, on peut bâtir un mot, tout le monde qui n'est pas là qui wana. Non, 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 bato Kabila batia ki mbongo te bazo zela élection. Ba surtout ne ko sutuka. Tango secret bimi, yango mona kete ba Elezer. Non, non, Daniel Saf, net abo mabato. Ba Molière net abo mabato parce que baliaki. Est-ce que tu votes qui bango? Pona ba kende pona peuple to pona ko luka bo mengo na bango. Est-ce que tikana lo bana sikoloba, tika. Est-ce que au Congo nous avons des hommes politiques ou bien des gourmands? Ou bien les aventuriers qui sont allés dans les parlements. Il n'a pas même honte. Ah, on a 15 000, ça qui m'a fait. Alors, on a peuple. Loi, on a peuple. Est-ce que vous avez quoi que 2023 vous avez tout na Basile. Basile a ministre intérieur. Vous tout na joie qui? Hein? Même bon que la boye et pas singa mao. Bon juste ba soldat 20 000 francs, ça fait $10. Il y a prime. Kambala botolia mbango wana oya 4 500 000 bozu yango 200 000 oui ils en a preuve hein boko ko ti yango même na régime de sauter preuve ezali Molière yo alobi mais bango nyonso ah monsieur emsu bango nyonso balia journaliste za aboité même si alobi na non boyoka oya Molière bomona ki yango na zongo yango so ba za preuve de oh preuve de ya za député national qui m'a épelé sous c'est pas moto yo tango ya bina zu 15 millions 15 000 après ça tu oh preuve de 7 000 na niveau na ngai ya liaki ya bintenga linga milela aliaki te azwaki kumbongo tambolaki par la présidence de la République. So 15 000 ok okomia oignatir na kati ya salle campagne na zo na kati ya salle campagne ya mbongo mais moi je suis pas député hein il fallait démocratie triompher. Mais démocratie est en train de ezali infraction. Les lois sont perdues. Bato FCC. Bakay na cour constitutionnel ba konile élection. Parce que corruption il y a 15 000. Mbongo wana. C'est qu'on peut ça solder à la fin de l'année. Ce moko, sac à 25 kilos. 5 personnes à Kabola. Parce que et vous prenez les 15 000 $, vous donnez na moto, hein, ça même quand ça va travailler, n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez beaucoup? Mais bien sûr, on te na Kabila yango. Hein? Yango to le bien importé, le monde a dit son moninga te kolongo pas na hote. Biloko to tele Kabila yango. Ezo la saini. Moto que zalika moko moteur moko chauffeur ne va changer mais chauffeur abandi ko dans bizaleli ya chauffeur liboso mboka na mopoto bizelongo ya malamu yango to me mboka tout monde déjà awa prophète ngafso to keli susu donc ba ko comment na Sénat kuna pe balobi mais Sénat kuna pe fa kweya bon tant ba ko na Sénat na kasi pe perdre mbalo yo ba ko laisse susu misote parce que déjà bafungoli motambo oyo nyama kangami a longo yango azonga sont là deux fois. Quand baïbi lonko et salemi, ils vont mettre aussi l'argent du pays est distribué comme ça. Oui, bon a pays té mouna. Bon il y a république mouna. Ezo kabwana boye pourtant les gens mais na ba poste non so bon so ba kwei, ils ont l'avantage pour les Congolais. Oh ba koya ba zaka la même situation parce que ba mécène la corruption.
na mona mboka moto nommé ministre ou bien PDG batu fufu batie kene ko iba kene ko bongo or que ministre azalaka moto ya peuple est-ce que peuple oyo na mboka Congo espoir ezali je ne crois pas tout monyango awa président okutana na premier ministre awa ba pesani ba mbote te mais kuna bureau na bondi ba vandaki wana ndeti courant et kolekate mais na courant kolekate ba bisi a démissionner mais au cas nous so le premier ministre boy ko démissionner président a nommé premier ministre Mosusu Yasika na makasi a violé constitution na mobeko déjà tango président ça discours na il faut gouvernement démissionner hein démissionner ba faire courant et ça ba secrétaire général mais il fait que ba tinga makaka ba azo violé constitution au cas président mais il a piégé au cas président a révoqué a nommé premier ministre Mosusu. Et puis, avant le président a formé informateur, il faut démission du gouvernement. Hein? Alors, ce qui est là, nano mutuana a démissionné, na plan na bango ngoto bobo, ce qui président Mekina Makasi a violé la constitution. Mais toi, article 12 de lobby, personne est au-dessus de la loi. Nous allons go. Parce que la Cour constitutionnelle est au Kangabato. Par la violation de la constitution. Et formateur na ba Daniel pour na yo mona mboka. Bon, information président est libre pour informateur na ye. Jean-Charles Bemba. Tête de Bemba, Bemba zali candidat il y a Kabila, azabe candidat Fachi. À côté Mibali premier ministre. So ba ça union nationale, union sacrée. Bemba na candidat Mibazawana il y a Kabila, même temps candidat il y a Tshisekedi. Parce que ba na coalition ba sola na ba Kabila tout. Mboka ba coalition. Bemba pas sola Kabila. Ah sola très bien. Hein, bah proposer des postes au cas majorité et l'équipe pas bango. Fati pas proposer au cas majorité l'équipe union sacrée à cause. Mais informateur mingi bon matobo que ça Moïse Katumbi. Hein, Moïse Katumbi. Katumbi na premier ministre. Non, premier Bemba. Premier ministre Ali Bemba. Katumbi a Kokamboko était économiste était. Et Ali Bemba zaki vice-président ya Kofile. Aïe loko ça c'est Bemba. Mais si quoi Moïse Katumbi quoi informateur ma premier ministre était. Ce qui va repérer cette ministre de finance. Et donc azo lukango wana poazo mbongo ali atombo la mazembe. Biso ba peuple nde bangoto bobo ba poloso ba isolo otobenga karaivera mpele donc pele na mawatro na Congo. 5 Fachi pona yo. Population congolaise Fachi akosala eloko te. Lui il est comme Moïse. Aya bimisi baneza na boumbu. Mais président koya si mais yango na zui bangoti. Na détruire élection. Na détruire l'élection on a fait FCC ko legate. Bravo à Fachi. Fachi a détruire l'élection. Élection ozala. Élection zali ko za tendre. Il faut respecter la constitution en 2023. Fachi ka mutakoleka. Non, to éviter. Fachi ko legana bilani. Po biso ba mana mboka ba. Bilani ni faut loba Kabila bilana nini. Fachi bilana nini. Ko doit sentiment monsieur. Et là ozo mabino ils ont sentiment. Sentiment te to kende ne to kende. Tant on a ça discours to zela bilan to zela na deuxième étikali. Tu sais qu'est dit Azaki chômeur. Ba nommé yé union sacrée premier ministre de la kitaki yango moko. Biloko kitaki yango moko. Ba perdre commune ba kweki bango moko. Ça dit quoi Azaki na pouvoir. Fachi a lobby discours na. Azali pekité. Au contraire biloko to ça ni et mati. Fachi a yé lokola Moïse. Aye ko fungola nzela. Mais moto a concrétiser makambo nyonso ya président ko yasima Fachi. Parce que Fachi bitumba na occupation. Hein? Yé azamona mboka et tala la biso ko faisait mona mboka parce que a lobby discours na 4 langues. Kabila lobani. Kama memaki asona kate maki na ngekweya kaka ndengo bato yo. So ça montre quoi Fachi mona mboka mais aye na mission na ye songolo. Mais tolonga ba divergence mo ezangatina eza ba diaspora eza la biso to sangana. Bongisa poto tombole ko lenza prophète ngefa poto ko kabona na biso prophète nso ba tunyo vraiment est-ce que bila congolais a bien to za mabe so ba tuniteke musala nzambe bila congolais ndingo monyo mais bila ko za bien ndenge nini parce que coalition na bango nde bomi mboka parti hein bila liboso nano so des moutons plus de 2 ans ici la raté on a bila pour ko longwa okoma na lobby pour na longwa okoma na aéroport il faut 5 heures du temps hein 8 heures de temps d'avion poto hein. Hein? Mon avion très fatigué. On a bilan. Le bilan nous a bien. Hein? Nani? Bilan nous a bien. Bilan nous a bien. Bilan nous a bien. Je souffre avec le peuple congolais. Et là, comment tout le monde a palpé en Wesati? Je souffre de côte Sambo, on met tout quelque chose. Mais tu as la Mercedes à Kalao, tu as mon montre comme ça dans mes minutes. Mais, on a remis la peau dans mon côté.
na lingi biso tout dans la même vie sociale et bon place au Kabila quoi que na vie sociale pourquoi tia bandi na ngote pas ça va sur des moutons le ventre enflammé n'a plus d'oreille fallait bandana social Kabila chouaki maintenant la biloko ça c'est comme beaucoup souki nani il a de très bonnes initiatives mais ba conseiller Mabé entourage à Fatima Mabé bango so bazoka na mopoto eza mankima ya mwana mboka nani tiamte sala biro za Mabé makani mankima ya mwana mboka omnani est vital kamera mwana mboka Burundi mwana mboka tutanga yeba nationalité bango ba mibi pa ba kamera ba tombongo kamera mwana mboka absence tiamte sala tiamte absence te mais ya za mboka zo tambola te Mobutu akufa Tshisekedi de pere tamsa mboka te Mobutu akufa Kabila de pere tamsa mboka te Kabila de pere akufa Joseph tamsa mboka te Joseph pe akomi ndegeluka bikene mbangu ya pampa siko Tshisekedi azate ça montre quoi ata yo zate mboka konteko mais tozwa bato bazana fruit à Saint-Esprit Galates 5 verset 22 c'est l'amour la bienveillance, la patience, l'expérience. Et côté là-bas, tout le monde ce qui est esprit, haine, token de boy, c'est là où il y a haine, et déjà jalousie, et jalousie, et bien trouble, et même na guerre civile. Au Bible, dans Proverbe chapitre 12, verset 10, les querelles excessent les querelles. Hein? Et l'amour couvre toutes les fautes. Ce que tu sangani, nabolingo, totali, tu souffrir mouna. Peuple congolais doit souffrir. Mon peuple congolais doit souffrir. Ce que mon vie à peuple congolais sont les lacs. Hein? Comment fait-il pour ça? Tu vas dire bilo continue à 23h, 0h, 1h déjà le bilo mon kolokuna. Et talabango, 15 millions, et zo sopana, $15,000, et zo sopana. Parce que le Parlement pour la motion à Bangba du Kabambo. Contre-pouvoir à Fatia. N'a pas contre-pouvoir à Fatité. On a des démocrates. La terre à Macamoné, aux autres cabinets. Barango déjà. Fatia au sale et l'autre côté. Mais Fatia Salinini. 2 ans, qu'est-ce que Fatia fait? Vous avez une coalition. Mais coalition au sale côté, baby tout. Mais Katanis total. Yoka na bisayo muna. Tikabato tika sentiment. Mais Katanis total en démbo que les autres. Yoka. To bandine na vraie crise politique. Oh, tout le monde écoute tout. Babana ko sala moi, bo to bani na vraie crise politique au côté. Tango njoku bali babundaka et da matiti na bandita meke katana. Mais faut njoku moko kende, soka kufite faut kende. Na ko lobana ya ngone président de moni ke balobi kuna ba mende ba ko longwa ba tebele ba ko longwa ba pousse na pemela Fatima. Ba tsa Fatima yele pa pousser mboka. Yo moni mende longwe. Yo moi ki nemi ndenga do sola na jamais ka. Mais bazali ba adversaire politique, bazali ba ennemi te. Il y a la différence entre adversaire et ennemi. Hein? On parle même pas sur la tête pour l'année. Tu sais qu'il y a Kabila sur la tête. Bah sur le lac. Sur la radio. Même la part téléphone bah sur le lac. Bah sur la radio. Ah non, yo ebine yo ça la présidence. Bon yo ebine ni ba toi. Yo comparé ngana yo, ngana moto ba d'autres information en place yo. Hein? Yo demande d'information mo le côté nga. Hein? Ngana zamba toi bateau, nazali au moto molobeli ya peuple. Hein? Nazali na 24 c'est betania mikepe minene pour landa makamoyos. Et ça dit quoi? Mboka zo kena mopoto. Hein? Fatia Fungona Misonaye, à sa politique, mais soka réussi, bravo. So il peut échouer parce que l'élection de Katamakam. Nakata parlement ko batsanani pour remplacer Janine Mabunda. Bon, on a des députés, t'es batala. On a yo, t'es analyste. Nako tia motute parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Bata jamais Kaboun. Kaboun est vice-président et parlement Sarini. Hein? Botika ko tia bitia tia na ma place papa. Hein? Bon, je vais expérimenter. Donc, casser, tout ça, bâtir, moi, comme ça, avantage. Ça, avantage. Il y a ça décider, mon bureau de décider. Alors, décider comme moi, bureau de décider. Hein? Et puis, ça, on risque jamais que Kaboun. Il y a une place, jamais que Kaboun a sa responsabilité à l'État à Paris des pièces. Tant que l'on a Mabunda Bozo Balelo Azaki, ministre à portefeuille. Hein? Mabunda assumé ma fonction minelle na mboka mais tout n'a jamais Kabunda sa fanatisme oza motekolo wana inga fanatique de lobi par rapport à mboka ndeba total avantage to moi qui Daniel Safa robenga za président na 4 présidents oui pas qui président ni mais batebele bazo zela ki batena na poste vice président maele ni azana hein oya ko sala katina mo ba mabunda basime ba fonction minene babunda basai makamo minene oui totia moto na place na so za pêcheur kende tika na pêche na yo hein so za agriculteur kende yango mo sangisa
na bato mosusu batanga te na nini te tozotia bango na place wana nde mboka ezokenda mopotu ezokenda mopotu. Est-ce que Jean-Marc Kabundi azala président parlement mpo nani mpo idps ni aza na pouvoir, mais président Fachi aza président idps te azali indépendant. Il est le président de tout Congolais, il est aussi le président de la République démocratique du Congo. Il faut que biloko wana idps oh bah ouais wana ba Jean-Marc Kabundi bazokanisa mboka ekomi ya bango. Non, inacceptable tokondima yango te. Bazobotisa eni bango moko na façon de faire na bango eza mabe eza malamu te. Babundelaka individu te babundelaka valeur ya république, parce que le chef de l'état grand de la nation azo représenter valeur ya république, mais comme il y a ba individu alors soki basundoli ne basundoli Fayulu bato nyonso bapusa na bango pembe na Fayulu basundoli ete azali na lobi na ndaki Moïse Akei. J'ai suivi Moïse Katumbi na interview na ko pesa ngo sikoyo alobi boy iye azali toujours na lamuka longwete pe atikali kana ba valeur la lamuka. Ça dit quoi bango tu bazali ali me ko solo les até ba pousser mo pembe baluka ba pouvoir alobi yango ba pe fa pousser na faluka fa pousser na baluka ba onso ba bunda place moto nyonso ko kota kapo alia te luka ba molière ba osanga ba Daniel Safute bon Moïse ko ne po alia Manzembe ko yati azali ba ministre de finance pasani ato masu Manzembe bon j'appelle même bato ka po alia j'appelle le Mambongo. Il y a un mobile makasi. Il y a un sacanate Jean-Pierre Bem. J'appelle Akaba Penaïte. Ce sont les gens qui cherchent toujours Bazoua pour la base de Kumisarabango. Mais aux hommes qui donnent esclavage, mon gars. Mais il faut la bien parce qu'il ne cherche pas le pouvoir. Il est là. Aïba Kelo en 2018. Avant de calme. Mosito, elle a Mosito Lolendo. Lolendo Robin a Mosito Boyandi Marabatute. Lolendo a Zoboye. Bon, il y a un besoin à battre. Mouna, a besoin de journaliste, a besoin de petit caméraman, a besoin de biso, acteur politique. Balobeli à battre. Mais Robin a eu Lolendo, mais il faut le laisser simple comme le lot à boire. Soit on a fait le sigo, comme il a m'dako na ye, ba programmer fala koyamba. Même aussi, tu m'as sauvé à Mosito Boye, il ne répond pas. Très orgueilleux, moto Boye, bandit, comme le président de la République. Ah, ça la bonne. Ah, ça a fachi. Bien que le Cambon. Est-ce que tu ne réponds pas au Cambon? Bon, il y a bien que il y a un tolier, on peut ça. Pour la République. C'est toli na terre. On peut ça été. Est-ce que nous avons moto dans Zambé? Toli va faire verbalement. Il faut un individu. Je sais le nom de Dieu. Nous avons la capacité, on peut ça toli. Tala makambo sala matala tala. Il croit que so bengi bango basenga mbongo. Lobby élection yango ezoya. Boko luka bato boko bolololo. Merci prophète Lolo. Boko lolo. Prophète que pas aussi na biso awa. Lelo facha lobby. Idée na yo ozozela mokonza mboka apesa biso susu. Bon, conseil apesa mokonza mboka boy. Na yo ki discours te, Na ko lobelo ko ki discours mais na ko yo kapa ezo ya internet. Conseil na opesa na mokonzi mboka boy mokonzi alobaka mingi te mbula mbaka mbalabo mais tout ba action et comme muke alobi muke bato ba ko bayi parce que toi na combat sikoyo koto kuna balobaka te jo kuna tikala shinara muga mandefu kwa muna ya pembe alikulia kana munoko benda kana munoko alobaka te alobaka na ete mais il faut une stratégie mingi. La porte-parole bazali, la présidence bazali, bakoko lu bana place neka muke et ko sambo. Na yoki discours ne lote na koyoka tango yamba la sima na ko maniola litono na biso vérité zali. Le 31 pas ko loba sous pour na bilan na. Eleke beleti. Eleke belé. On eleke belé na loba on a contre pouvoir Fachi. Non, moi je suis pas contre pouvoir Fachi. Na pas contre Kamenani. Kamere était un peu contre Kabila. Kamere azonga Burundi. Malade na yako nzambeto na Burundi, bole mingi, botongi mingi Congo ya binote. Kabila, il n'a qu'à rentrer à Rwanda. La mboka na yeska bimikuna azonga na Rwanda atika Congo tranquille. OK? Rubero azonga na Rwanda. Mboka na yete, bozibo mengo awa,
hein alors botika Congo tranquille Fati atika na mboka na ba Congolais to bongo mboka est-ce que député bazo ngona FCC bazo poussa na nini est-ce que bazo na bonne morale to bazo ce sont bato bani corruption tangela kio na mokana na MPR awo hein ba ya pona corruption tango député national zoloba te pas Fati pour lembo je peux faire ça le maire de Tokima et ça dit quoi ce sont les gens qui ne sont pas préparés ba travailler pour na mboka te ba pour na mboka te pour na mbongo tala ba savoir zolongola bilamba tout ça qu'est-ce qu'on peut dire c'est la honte monsieur muna soko ka sonité ceux qui n'ont pas soniko mande faut le vendre ka sonité hein muna mande faut ka soniko parce que aux congolais hein aux congolais d'origine hein et qui sont soni tango bango moko baili de peuple bato to vota bango bosambo si bosambo les peuple to bani ya ngoni valeur ba congolais étrangers na kate à cause de mamuto noir. Merci mon amboka bomoni to sala émission ne kala lelo to sous chance ko sala émission mon amboka prophète ngefa o ya limbola kabino na ba analyse na ye bato baloba ya komane contre bato baloba sala ka boye to komi na suka numéro contact bato baloba kabila to na copité na to bisabino ezela na bisano bato po le ko bazo reprocher o moni nga kabila na zai moto parmi 10 autres combattre kabila à cette élection bato amona libumuno ba sa zolia pa kabila typhoïde mayo papa nazana 36 puis c'est typhoïde hein na bien libuma motele la rabo libuma moto yo kana libuma motele la rabo oh mi pepe na mabeto na typhoïde wana papa dollar non naza moto kabila te de loin de makamonabino babagi ya moya or nazabe moto ngana koba hein cardinal ke kuna na babagi or bo monaki yango te cardinal ya bongo bolo bango te hein ngana za koba te nazabe moto afatite nazabe moto afailo te nazabe moto amosito te ya bemba te mais naza moto ya peuple hein je suis comme pasteur Martin Luther King wa bundaki pona banoa en Amérique Obama mi président noir et vice-président il y a République américain abini noir ozoka bit mission dans les awana tout monde a toko makama ko liata 2 fois par jour courant songa maïzonga congolais zoma valeur aza pena ba compte bancaire tant nazo mona ka mbongo ya bango ya biso ba Congo ezaka pona bango to ko tikela bango no nana bomimboka nana bomimboka bango so bomimboka kabila bomimboka bemba bomimboka Tshisekedi pa bomimboka pona ba conseiller na ye mabe o ba zingi ye yango lo seka ko ata bomimboka na bisa parce que loko ba yene ba mais abo mamboka te hein famille na ye ba milliards azio tu vois dans 2 ans ya Tshisekedi ba milliards ba conseiller ba millions ba zui un conseil qui détourne 2 500 000 botina makala un mois bomise botina sana we atongi mboka est-ce que atongi mboka hein dans 2 ans pas même 5 ans mais ça va pouvoir 10 ans et vous en ndengeni hein Kabila on a parlé mais ce sont les gros volets on va te payer on a chez nous pourquoi Golanda à Kolanda bizai na bango à Kolanda bizai na bango pour l'année moi je vous dis ceci 2023 sobe sukabisang au voter nan ngai ata moko na bango te oh hein au voter mon mboka Fati be na ko voter moko na bango Fati akozwa na 2023 te Kabila akozwa te hein Fauli pa na chance pa kozwa susu te Bemba pa kozwa te tala moto mo ya sika ko bimana ba ko voter aya na makanisa sika ke makanisa ya bango ya kan numéro contact pour 00243 89 610 49 41 on a WhatsApp 00243 sous 81 807 26 78 peut privé 00243 99 99 42 937 pour nous que ça merci prophète Ngefa, merci na bato balandi biso, merci na mon boss monsieur Denis Dipumba, merci na maïlo pesa so par rapport tout ça la analyse oyo ezoli kakati na mboka na biso, merci na ba diaspora nyonso ba pesa confiance na kati ya Congo France, merci na Onésime Bacho dans ma caméra, merci na Christian Touré Mukendi ovema monter na no ba image nyonso bo monaka awa na kati ya Congo France, mami Milinzemba o azara partenaire na biso ngana bien to kutani ba sima prophète Ngefa moi question moi scope na tout non prophète Ngefa vrai ou faux prophète Ngefa comment avoir ça l'émission na mon trois pesa chocolilo
mais yo tout dans point ni bato balobi na tout non so ba tout dans non eza mosanga na osala nga so na chaîne na bino na Didi Lipumba te na so na chaîne na bino te je suis là pour na mboka okosenga ça pour na mboka mais na chaîne na ngai soki na boy na kokosa makambo tout na chaîne na ngai na John Kefa TV de hein c'est ça ntango bobunda pour na mboka okosengela mbongo pour na mimi o bazoza 15 millions kuna na parlement bolobi na bango te kaka yo o baka na ngai mbongo bopesa ngai combien pas même sans même carburant mbongo bopesa ngai combien yango moi na boy bato ba esu pembe na ngai te je reste avec une chaîne na ngai ko sa analyse na ngai na maté tout cela mbongo za combien na ibi mbongo l'état. Merci prophète Ngefa to comme la soukanga no côté limbala semba émission ya analyse ya bien auto préparer la bino ba balader auto ser la bino merci na congolais nyonso Congo France Musona bango bango na biso musona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko CongoFrance.com